batamite mama be baza pe belé natangisaka mai mingi na Dadi di Kambala tangisaka mai misu belé natangisaka mai ya misu na Mambriko Ebole. Batuana balai très cher pananga. Les deux personnes là. Napesa nga pasi. Ngai na vinanga nazala muto teke na finga artiste comédien na critica ye. To mwana mwasi mwana mbali. Et puis na linga kata osaki actrice moko boyi. Ata na bimaka na ona ko beta lisona uti. Na linga eloko na te. Moni makama ba conflit ya ba groupe ya batwa. Ya ba artiste comédien to solo là biso na biso ba mikolo to tunana qu'est-ce qui se passe pourquoi boye. To pesa ba conseil de part et d'autre. Mais en soi bato bazana ba conflit wana en soi na bango moso bokutana ko te lo beto li solo te. Ngam na za ko ba film na za ko diriger ba sila. Ngam na za ko diriger pe bango. Ngam na ko ba film bazo ko tourner. Donc on tourner on diriger ba film pas major. Na so diriger pe ba belle vie. Azaki pe actrice mutkola nga. Na ko kotana ba conflit wana te ata mukolo moko te. Na age on na za ngo ko kotana ba conflit. Na ndeni e banda ko tuboni. Na regeta parce que sali musalo na mboka oyo musala ya to sali yango mingi. Donc na compte pe ya l'état. Faut ba subvention zalaka. Sala nga pe passe. Sala biso pe passe. Faut penser à peine biso mais to bo makanzo to ndengo na biso moko. Ezaka somo takufi bongo sikoyo mona na vie nanga. Ta on a ke poto la semaine voiture liboso batebele na 84. Ozona nanga banzoni ba te ba kina bambongo te atelo te. Menga na soma ya mutuka na tinango na kini mibale na 84 85. Eni tumba alaki neti to ba semeki nanga. Parce que ngana dadi na mona kwa nga kulutu yeleki. Siko alaki mwasa dadi. Babotane pe bana mibale. Lelo eni tumba autobala abalaki na mobali ya poto esimité 2 ans après la mort ya Dadi di Kambala encore lelo 2 ans azui libala mususu lelo na évité ya tulita moni mwasi na bino lelo abali lisusu esali bino non lelo bato bazomona ti eni azaki na mobali oyo après mort ya Dadi eni azaki na mobali oyo après mort ya Dadi kitoko te mais soki ozata mutu moko oyo koka koencadre ye na bana na ye aza na ndako vie oyo amonaki abana osala wana akotika yango ake na vie sikoyo ya marie eosala plaisir nga na kobetele maboko ata yo moko 4 ans ebele te na mwasi ata yo moko aza na droit ana droit plein droit parce que aza na bana fa bokola o basepele te baza bakosepela te na sens nini okosepela te mpo na nini moninga bali sepela nga fona sepela vraiment so nangi na fete wana nga na mela elingi osala nga plaisir fete ado bazangangi na madame alakisi biso abitala mobali na ngai ye alakisi biso na fete ntango ndo mazali kobala na kisasa alakisi biso ye tomona nai topesa na nkapa mbote Mama, if love is crazy, love is for me. Au nom de Jésus, matoye funga mamunokolo ba matoye funga mamunokolo ba na kombo na Yesu. Matoyi na ye na malobe ngai mama Lutumba nakendaki na prière ya convention oyo esalamaki ya papa Moïse ayaki awa nakendaki kuna na mwana nanga azalaki banda inane azalaki koloba te ti ndenge akokisi 23 ans ere tokendaki kuna papa abondelaki mpo na ye namoni akomi koyoka mpe koloba yango wana napesi nzambe oza na merci mpo na bolamu nyonso azosalela ngai. Shalom bana nzambe kana ngai ezalaki ka ya depression makasi na banda kolala te na banda koganga na banda kolota bandoto mabe na kondaki na silaki
nzoto bamemaki nga na hôpital psychiatrique na dépensaki mbongo ebele esimbaki te. Or fallait nasala mémoire na ngai ya fin de cycle badépensaki koleka même na classe. Prophète moko ayebisi biso eza likambo ya kokende hôpital te, eza likambo ya koluka nzambe epa na ye moko esimbaki te. Tokende na baministère ebele baprophète ebele esimba ete me nakumisi nzambe ya papa Moïse mpo mokolo bamemaki ngai dès le premier jour epa na ye asimbaki ngai mutu na ngai ekomaki stable ezochauffe lisusu te, nakomi kolala pongi, nakomi kolia, nazoganga lisusu te, naomona su bandoto mabe te. Or ce n'était pas le cas pendant 4 ans. Nde na pamboli nzambe ya Osana nayokumisa nzambe ya pasteur Moïse na oyo tosala na kati na faye na biso tomitungisani mingi na problème ya divorce otambolaki par-ci par-là tokutana baprofete ebele misusu basinga biso bambongo. Alors lelo tokutana na pasteur Moïse asi kosala biso délivrance. La délivrance wana akangoli biso amoni ezongi na kati na ndako esengo ekoti na kati na ndako mwasi tanga tokomi kosola malamu tozali mpe kotalana lelo esengo ekoti yango tokumisa nzambe na Osana aza malamu. Mais au kumisa nzambe ya Osana po ça fait 2 ans passés dans un problème sérieux à misu surtout ce mois za makasi flou na komona distance te mais ndenge na ko leka délivrance na remarqué un changement mo makasi sans lunettes na zo mona clair donc na kumisa vraiment nzambe Osana zo sala donc na moni ke na olata lisu lunettes te ya on est au kumisa nzambe Osana na lobaki déjà ba maladie oyo wumela katango molai oyo sila kate ezalinde démoniaque ba divorce belé tozo komona tango nyonso awa ezali pe kidoki boya nango epai na nzambe nde bokobika nazozela bino na moto. Bonjour très chers amis internautes, bienvenue dans votre émission. La seule émission qui vous donne l'actualité, les news, c'est ça, Babango, avec Yves Ipan, tout ça devient un défaut. La avec la série continue toujours dans votre chaîne, c'est la promo des 140. Voilà, nous sommes déjà avec Johnny Ntakala, donc bien que plus ancien l'icône du théâtre congolais, Baza Bato Basali et Belé, ceux qui trouvent tout le temps à carrière dans Bango, en tout cas, ils ont vraiment une vie. Et pour nous comme au lelo peut-être depuis botami ti bakoli vraiment na musala oyo ba okuta ba vie Johnny oyo basali ebele. Alors le to solane mo ebele moi nzela ni na tambola pour que lelo comme ya Johnny et puis azala toujours en vie na bon moi disons et ebele batiki biso mais bango baza toujours de succès en succès bazo continuer toujours ko demeurer toujours na musala oyo. Pourquoi secret ça nini en fait oui bango biso na bino et lelo fléau mo koti ya système bakan au lelo faut que ne puisse mingi pas ya bayaya oui bah en fait nini lo sala que lelo fléau wana et déranger et ravager vraiment artiste surtout ba leki ba esima na bango au lelo comme système ya ba équipe oyo soko tourna koto awa oyate et lo sala moi mabe makasi. Voilà. Merci Nami Kabadji de la caméra, merci na Poupon du Bon Canada, merci na Thierry Kalanda, mon ami privé, mon ami de France, depuis Goma, Bambote Belé encore na Vienne, na Kati Jean-Robert Kalala, les savants de l'ADC, la faute qui Motema, il y a maman Nicole, maman na parfaite, et merci comme ça à vous, ma maman, que j'aime bien, maman Minzi, maman Motema, tous Pépé Lambété, maman Nikelemba, Billy Boumouka Fondation, Tosunga. Quand moi je dis déjà bonjour à Johnny Tsakala, bonne santé nayo et oui, puis bonjour. Voilà, ça nayo à théâtre. Bonjour, bonjour. Oui, bonjour à Johnny. Merci Néo Yaminga na plateau nayo awa. Merci à Johnny. Santé ça bien. Bien, biso santé la bien pour ça l'émission té. Voilà. Mais tu moninga na vandi boye, otunanga ba question. Santé donc ça bien. OK, voilà. Santé ça bien. Alors par rapport à Moussala, évolution peut tout le bas savant. Bon, Moussala oyanga ya compte ya groupe Les Abeilles. Zaina moi muke koko somoni moko ba monteur moko ba cameraman ba foshaka pe biso ko PCP image mona image bungi image sali boye donc ba retard surtout pesaka biso mais est-il que pour le moment na reprendre na contact déjà peut-être mikolo ya Les Abeilles ba no le kana biso TV. OK. Donc Bruno Savana auto soana epé to yokani makamutu donc fona no tikile ka ba image wana amena côté nzonzi en tout cas naza siko vraiment naza vraiment en tout cas tourner moi mingi. OK. Ben tourner moi mingi. Pourquoi pas Johnny ko penser na yo moko
peut-être vous avez un matériel na yo moko, moi 2-3 caméras na yo moko, moi ordinateur na yo moko, moi ba lumière biloko ya yo moko parce que biloko wana na musala oyo sali na Congo na ba carrière yo zo nango roza ba biloko na tige ki na pas ba mususu o film bungi o cassette salibo na éviter. Est-ce que vous pensez rappeler que vous avez déjà le matériel na yo moko? Bon, oui, na pensaka nango parce que moi na nga Blaise Tsakala waza na France na Saint-Étienne na PC ba mbote mingi oyebi ke tango ya vacances liboso memela nga pe caméra parce que moi pas grand caméraman kuna a filmaka makambo belebele en tout cas yebi musala ngo amemela nga ngo bon pour le moment caméra ngo eza pa ya petit nanga Girens. Donc ça non musala albeka moi objectif c'est comme moi flou bon je ne sais pas na go somba nga pe na luki mususu na sombi poto sala musala ayaka pe na ba pile nango 5 piso 4 pile mobimba na ba mavwanga ya Girens na te soka ateka na yango to sa tia wapi na yebite mais est-il que ayelenga pe proche nini led wana nyonso ezali ezana na pesa ko Girens simba ti za pa na ngate na led ezali na nini tala kaka ndabano sa déjà ba pande ngwana donc so nga mona tala bien ana ifuna bakse loko bona baksa micro na baksa na coordinateur ordinateur c'est simple pas ko tinela ne pengango et ça nga siko groupe les abeilles groupe les abeilles on a dit OK un moment tout le monde qui bozaki vraiment société oui batamite mama be baza pe belé nga na sali film nanga na producteur mo légende za petit nanga ya lingwana OK to sali film so nga na kombi idée nanga conception nanga makamno so yanga ya pesi biso kaka mbongo to bimisa film to pesi film ne yangwana ya lection na YouTube c'est talama so après 3 ans OK nga na zui loko les film yanga net image wana c'est moi na no déclarer on a Sokoda to na Soneka poza idée nanga OK alors batu ba mona on tana on lection na biso TV n'a rien à voir biso TV a futa ngambongo te au contraire biso de futa ata quelque chose OK si ko on a le premier épisode de l'équipe deuxième to ko na troisième na mona babenga na bato ya Bruno benga ote na olexa su film ote po babiso na kone olexa ba funanga na parquet de bato ba yebsi producteur tala ba olexa film no aw mais après nga na bengi trabina ye producteur film eza yanga mais yo zwa ki ngo pona eloko na seda ki yo oche ba moyen na okaka eso lela ngo pe ba mbongo banini na tiango na YouTube te aw na kisasa na organiser ngo eloni to benda na wana fende ko dai ko comprendre que zande ngwana tana ke luka pe sonam oya utokufa siko monteur cameraman monteur nani Junior Nzambi Junior po je mta mo bana monter bilo na e Junior abi mais abengi albina non eza pour avantage yo produire ka souté et le côté tika ka comme le bimana les gens les appellent ma bête ayaki ko comprendre bien te a vie na ngalexa na yango na ngape ko lexa ngo souté ya siko na osala ba film nga mususu ta na osala ba film mususu na baninga ko tourner ba film musu to tourner ki ba image aventurer mo susu boye cameraman monteur abungisinga ba image o asala accident na sili si wana na longwe na susu ba image mususu na sali et comme abani ko monter na PCB mbongo na montage donc box nyonso na ba image tout ya na ba cameraman monteur na foot sete mais na ba kana osala ka seconde na ka passe na mutema comme que tu as une image yango ezalaki nango na ba téléphone ba nini ezalaki problème te to récupérer ba image no sona to tchango na ordinateur to récupérer ba image no sona na ordinateur loko na na ordinateur siko to zo luka moyen to sili sa film donc na semaine to bana ola su pongité semaine to bana na sa film yango côté ngana zalaka après to monter pour na solia na Bruno OK siko na zap na au four au moulin voilà. Récemment tout le monde a 50e anniversaire ya groupe Salongo. Tout le monde est invité à l'artiste Badaki moins belé. En fait, tout le monde est là. Ce qui veut dire qu'il y a une histoire, il y a Johnny par rapport à la carrière, par rapport à Moussala. Tout le monde il y a Johnny à cause de combien d'années pendant Bani Moussala Oyo ti a comme les lois en abisso parce que tout le monde a 50e anniversaire à Salongo. Bien que vous avez quitté, en fait, vous avez quitté, vous avez un collègue, Banda. Non, il y a une Mwanda. Il y a une Mwanda. Est-ce que l'invitation est combien qui est? Non, bah comme tu as une invitation à téléphone, mais il y a une Mwanda. Il y a ma camarade dans la salle pour na quoi pour y aller pour na na c'est pelé gars na bien en tout cas merci beaucoup. Pour na jouer à groupe Salon. Jouer à trop on a période de fête tingi sana. OK. Il y a comme invitation. So na zalaki na ngana ya.
Maintenant, ça a plus invitation. Oui, il y a Bistor dans le groupe Salon. Aussi, il y a un groupe Nzoy. Groupe Nzoy dans la radio. Bango groupe Salon dans la télévision. Bon, de temps en temps, tu as une vision. Il y a un monde. Ah, nous sommes Maman Pembele. Nous sommes Papa Ntsakala. Nous sommes sans souci. Nous sommes sur le besoin. Ok. Mon est Zalaki. Ok. Mais Bango, il y a une TV, il y a une radio. Après, je peux te comment les camquem qui na télé, ça les pièces, ça direction na TV. Voilà. Moi, histoire na yo sur la biso pende ça bien. Mais ça là il y a Johnny Akoli ou tout que. Non, na bande on est tout les années, na bande bande musalo na 76. 76. Ça là sur calcul. Ah, lobby yo moko. Autant na bande na 76 na 84 na kepoto. Na sali 5 ans na poto na yeko zo. OK. Mon a passé na betape belé na groupe Nzoy. Groupe Salongo. Ngadiadia Sikshok le ngina ba mangwaou papa Lobe na l'équipe kuna na osala le duo de théâtre na Willy Mambo après na osala les abeilles ya papa Ntsakala tilelo. OK, voilà. Bon, en tout cas ou mena musala oyo makasi tokolo ba 5 ans donc ça la calcul 76 le lot en 2000 52 ans tolo voilà donc de carrière. Mais est-ce que ezaka facile pour banda musala oyo? Non, d'habitude, son a une émission. N'engana bête dans la balle. Ok. Pour un grand joueur, n'engana balle makasi, n'engana balle. Na beti balle na ba mikolo do na kata ba mikolo ngana zawan. To sali équipe ya ba comédien Ascom, association sportive des comédiens ngana za na kati. Na ko chapi ba big grave. OK. Après monde de théâtre tango yeka ka to musa ba théâtre quartier na ba kokodia nzombo le za na Irlande. OK. Paf na tiki na bali na komi na monde de théâtre. Na ndiki po monde ba ki ko engager sur na RTNC na kota groupe Nzoy. Après tango na bano travailler na groupe Nzoy na Kepoto. Tango na zongi poto après 5 ans ngade da zwinga to musa na Sikshok Lengi. Après Sikshok Lengi kaboni to ki na nouvelle Lengi. Nouvelle Lengi to c'est le duo de théâtre na Willy. Après on ça les abeilles bamboto no place aller na Londres Willy ngade da bamboto no yango baba mungita ba vala ba to travailler na bango ba papi musui bamboto na bino yango bino no stubo ça on travailler na bango. Alors théâtre ya lobby bino musala kina théâtre lelo yo moya Johnny so vendre ta lobby OK c'est les awa OK c'est les koto boy en fait to tala ngo na lisu nini lisu na ko tala lango au moni théâtre zo le kana YouTube ekitisa biso kote na ndenge nini ntango tobani kosala nzonzinga premier producteur oyo akoluka biso bolokaka malamu nayebisaka bino bactere ebele baye nsima na biso na dadi pauvre dadi omonako ntango major aye major zolozolo atongi nanu flata maringa te atongi nanu flata bosobolo te major olovanda na kimbangu na hotel mo jimbo na biso koyebia hotel jimbo le ki major akomela mwana njili OK aye akuta na Bilal po Bilal aza vie na ye ya quartier ya njili na 13 OK tango aye azoluka banana kolingana nina pa nosala ba production na poto na kuteka babani na poto est-ce que lero na to yaki na analogique to na to kota ba numérique te ba nini te bona ba tala ba caméra ya muke kota cassette OK o yaka nango VHS ba VHS mais caméra muke et kota ba cassette ya mikebo atie a filmer nango mais tant azo produire ba produire théâtre nango ako produire nango na VHS abimisa na VHS ba cassette ya minene bango bazo keteka na poto siko major abandaka na ngai na dadi biso to pesa comme les amis du théâtre OK biso to pesa kyango et puis ba terre belé tant to baneka ngai dadi mira eso akufa mama makila akufa ba bébé to bakufa ba belge ba mugondo mo ba to bango jouer na bango ba zena ba Willy Mambo ba ako lingane ko jouer pas majorité mo ba to banana bango ba bidi OK mo ba to tangila yo ba to tourner na bango peut-être ba ba film penza bango na to bandana bango ba Gabriel Beba Katae ba Bijou la reine ba José de Londres ba pauvre Firenze ba pauvre Gianni ba terre belé ba ibutu même na moi simati ba yisima bazali ku na bisote o ba ngana ona ba no sa vérité mutako ya va na plateau to tuna nai ngasi comme na comme ba film pas major na mona ba tulo sonné ba soya grand scénariste au monde bonafandia na comme ba film pas major ba soya ba fait ngoma na nuté ba fait ngoma pa ya ko remplacer après OK azana na touche ba ali pe wana ali pas comme pas major agi après c'est nous na ba dadi OK alors wana to teka na VHS
V6 ozoteka mafort wana biso succès ya kosakana te donc soki bosala te babiki bokotourne mokoni lundi bato ya poto deja bazobenga yo bokotourne mokoni lundi major besoin na bafilme bacode ezoya ba $200 baotile bacode est-ce profite mpe na bacode oh papa lelo ozomona kozanga moko bana basi ebele yo asi bazwami na YouTube bazwami na ba VHS ntango baotokosala bafilme lelo babali bake na YouTube te parce que lelo major aofuta biso so na ye nakomi filme bi batiti kalo so nakomi ka filme ntango mosusu ya 3 épisode $300 mpo nakomi ka filme donc nga mo mpe so na joué $200 mpo toyokanaki bongo azwa pena 500 na yo atangeli ya filme ya liboso so filme mibale azwa mpe 500 na yo atangeli mais lelo oyo natuni lelo oyo yo kobengisanga na filme na yo naye kotourne ta susu 25 tableau il faut mona inakende vie ezwaka $30 tala différence yo kelekisanga na YouTube mais tala différence kuna nazokuza ba 200 ba 300 yo kuna ozopianga soko ba 30 ozoma motema nanga ndenge ezokaka na place wana est-ce que au profiter pe na bambongo ezotangela biso ba somme oyo olobi awa ke ba 200 ba 300 oyo bato bapesa nalobi lelo ntango ozozwa yango ke mpe na ndako ya moto aza na TV te biyo toyeba nosoma ba TV bakiti ya kitoko na bambongo nini bambongo wana te sikoyo na mbongo ya nzonzinga sikoyo so bameminga banzonzinga sikoyo nakosomba ata TV ya naloba ba TV amene ata 55% nakosoma na mbongo nini komi bakofuta ngai bato bafuta tu mbongo mwa bie baza mukie na kozo bata bazo ba 3-4 personnes pamba na mwa ya lelo oyo mais lelo ba producteur baza ebele ba arme lourde ba égide de fer ba nani ndamona ozala ndako na tasuna ba $10,000 pour na tourner ba film ya bato ah bon bato bazo futa mbongo to ba $300 ba $250 mais lelo kene ko makaya benga papa bongo ya ko tourner kapsu na kene mwa $10 mais abominga na ba 20 tableaux ça fait mal. Mais il y a ma belle inozomona vraiment la théâtre à l'élo. Et mon talent c'est vraiment un regret, un grand même. Toujours tourner belé, mais tu gagner mouké. Tu vois le bagabashi, ba montate mais toujours tourner belé. Comme ça Moussa na biso, na koti kamuti. Mina la faute à qui? Ils avaient bino pour ninga na bino ba lek, na bino ba sima, ba yena moment ba idée peut-être parce que ba chaîne na bango. Bazobunda na ndenge na bango autoproduction lelo nde comme système lelo mais il y a Johnny Bilo bozo sanga ba ya olobino Yves lelo YouTube soko tuni bato belé soko tuni bato ebele donc quand ba chaîne fungwami mutamda ko sa po ma chaîne na yele kisaba image na sito presque artiste comédien news ba komena ba chaîne si presque ti lelo belé bazana kufa siko tuni nge kufa po na nini na tuni question. Voilà. Yo siko beta machine ko mona chaîne papa ntsakala te. OK, siko tira point. Siko na papa. Mamu zolo bako. Na kotsa ba film, to na kotsa ba émission, to na kotsa elubu, to na kotsa nini. Oyebi au fond les chaînes, bani ba dépense. Ba pecho ba yebi o avandi wana. Éviter jam. Ba yebi muta makengo fungula chaîne useka papa bozaki na ba vitesse chaîne fungwa biso komika na 1000 abonnés bafuti mbongo ebele yebisanga siko bato ebele bafungule ba chaîne basimbize biso bakina ba chaîne bato ndenge na ndenge bakina ba chaîne bamakaya banani ba chaîne ekangama pwani parce que obengi bafil bagage ezokota banini et comme yo 1000 abonnés koki me baka soki biloni bobenga wana o faut ezala boye YouTube abangisi ba condition on compte même ça $5,000 mais na kufuta yo mona bafuti yo lem ça $35 pam OK o lembiso te mais ça ça dépasse ba 5,000 parce que soko bengisi biso ba poids lourd à théâtre ngana ena bi opianga ko $100 opianga ça o kuna yesa o kuna yesa wa yesa film koti olobite na bakisa film so koti ba dépasse comme belé mais aussi c'est YouTube ba futa ngata ba $10,000 même comme ko bengo ba futa mbongo na yo $35 ba no lembela wana voilà o kwa suko benga bacteur te ba ya tourner o kwa suko benga te ba chaîne belé kangami OK ba chaîne mso na ko bango awa na TV na ni na TVT ne mission te ça fait la honte son e kangama nango po mbongo ba futa ba tezate mais regrette vraiment moi nini non na zone ko banda musala na yo oyo
ti ekoma ya Johnny ti lelo ozala na bomoi toujours carrière kitoko en fait regretta nini na mosala théâtre ils appellent les plus grands regrets ya vie na eux bon tout le ba côté art non nga na regretta parce que sali musalo na mboka oyo musala ya to sali yango mingi donc na compte pe ya l'état faut ba subvention ezalaka donc l'état il fallait qu'il atalaka bakana biso pe ke bato basali pe mingi au moins so ba ministre nyonso zo mona ba DG banani ba yebi na bango biso batala biso ba poto bavana ba poto batalaka donc ti ba vana bandako na bango ba tendre biso contre bandako na bango ba yebi na bango biso comment on peut ba yebi te début bazana bana mi oh na bien groupe Salongo pour les autres ba bénéficiaires ba carte ya mutuelle de santé. Oh maman première dame appelle ça biso maman Denise. OK. Oh to sepela kana ya alongola biso na passe wana appelle so ba carte ya mutuelle de santé ngana za nango mwasi nga za nango bana nga bazana. To ko ta ba 150 personnes artistes comédiens. Oh to na ba carte wana. OK. To bettre ma bon place wana nde et ça la biso plaisir. Ozolanda. OK. Côté wana ça va. Mais na musala biso to sali. Faut pas raisonner. Bartiste yo. Donc to ba te biso to zalit. Grâce à groupe Salon, on est maman Denise a repéré, maman Bina Kako Tala Bino na ba image na photo, boye, vraiment na sala mutuelle de santé sur na cause wabi. So boko sala moi noyau moko batu pour na pesa na carte mutuelle de santé. OK. Bon le ko le pe ezangi l'état pe na ndenge na ye. Ayi ba ki artiste o na tila bangata mbongo moko mbaso kata moi quelque chose par mois. Eloko nga pesa la nga pe passe. Sala biso pe passe. Faut penser à pe na biso mais to bo makancho tu ndenge wana biso moko. Ezaka so muta kufi bongo sikoyo mona l'état tato tchemo makelele l'état mais lelo na ba artiste o bana ba carte te pour ba artiste bana ba carte so ba kufi bil kamobo première dame maman na biso a quelque chose à pesi mais o bazana ngote photo ba cotiser salama ba débrouiller bani ça fait mal ya Johnny je crois bien ba ni wata la biso et belé ba mituna tant de questions. Baya Johnny bazala wapi tambo mona ba désarroi o na musala la bino ya théâtre baleki ba esima bana ba esima bakomi na système baka bana ba esima bakomi na système ba mbwakila na kati ya ba théâtre na kati ya ba gag na kati ya ba film na bango bino boza ba patient wa ba sage ba pakali ngomba bokolo ba ni décision finale bozo zwa nini ona Otika makambo yo esila. N'évitez pas makambo esila. Décision finale. Évitez ce beau solo là ensemble na ba sage mususu ya théâtre congolais. Au moins makambo ba conflit ya ba groupe ya ba toi. Les artistes comédiens to solo là biso na biso ba mikolo to tunana qu'est-ce qui se passe pourquoi boye. To pesa ba conseil de part et d'autre. Mais en soi bato bazana ba conflit wana en soi na bango moso bokutana ko te lo beto lisolo te en soi ata bo fanda te au moins ko beta lisolo te ngana za na conflit na mutu bo pona boye ata yo so retourner pe ako répondre parce que ça à l'heure du jour te yo ke ko tourner na yo pourquoi bo solo masolo wana non mais alors ba note nana problème na été ba réponse bango ya ngwana na ba problème na été yo ça on a nani déjà oh maman papa omoni na biso bato belenga na dirigeant na acteur mi José Mabilama na ko tourner ba film va mi José Mabilama ngam na za ko ba film na za ko diriger ba sila ngam na za ko diriger pe bango ngam na ko ba film ba zo ko tourner donc na ko tourner ba na ko diriger ba film pas major na zo diriger pe ba belle vie azaki pe actrice non wana na nte wana na zo diriger bango na ko yebisa ya na misu na ba na misu na ngati abana bari ko commenter ba yena misu na ngai do diriger puis na nga ba pourquoi ba conflit nous outa wapi parce que kuna azalaka bon kuna pe bazaki na bango bazaki pas ensemble bango nyonso et pas elombe siko pourquoi ba matata wana net mutuko nga na ko kotala ba conflit wana te ata mukolo moko te parce que ba leki na nga wana ezala sila ezala belle vie bazo prôner ba valeur nga na kumisa ba ona betaka mabo pona musala na basalaka mon musala osala eza fierté na biso nyonso Yves oya sali film ya kitoko to na na YouTube nga bien félicitations na ba idée naye o pas sali film ya kitoko félicitations na ba idée naye donc nazo pas to prôner ba valeur ba osala fierté na biso mais critique mais pourquoi na kota ba conflit na bango na kolinga kutu te
donc bango moko bayebi ata bakutani bayebi vieux vraiment alinga polémique te aza sage alingaki eloko te donc tina bakotanga na bapolémique na bango biloko na bango eza te lelo mpe badinana bareprene bavale bazotourna mpe bafilma kitoko to obetele bango bamaboko atuwa nga moto asalaka mosala bien ezala bakale so asala mosala na kitoko na kobetele maboko dinana osala mosala kitoko na kobetele maboko mpo bazali baleki ozo comprendre basala mosala kitoko fo tobetela bango bamaboko to encourageaka bango mais tolingaka te bakotaka na bazanga na baconflit eza mabe mais bino bapapa ndefu boboma moto wana non yoka nayebisa yo mabe eza wana nini yo oza en tête yoka oza en tête yeba tini tala yo moto mosusu bakotinda yo te oyoki kuna jires alobi moto aza moto ya petit na so jamba mokonzi jires ntango alobi akritike jamba yo kuna otelemi osali nini oréagir ye moto atindaki yo tanso yo moto atindeli yo te yo moko kaka so ntango yo tindi maloba yo olobi esepelisi kuna ekomi conflit fo yeba biloko wana yango nga napekisaka bato parce que bango moko en soi ive nakopesa exercice luka bango moko na bango kele kointerroger bango taso bakopesa mpe pasi te baolinga te osomeka ojournaliste Alors ma fille, oui, naza na Sainte-Thérèse, mais namuza kumona agence yango te. Petit. Excuse. Naza kuluka cyber service. Naza ngwa 0 mètre cyber station. Yango na kuna. Bonjour, monsieur. Bonjour. Merci. Ah, papa, naïbisa ki JB service eza esika kobunga te na station Sainte-Thérèse na sima na yango. Sima station. Yango JB service et pas José Baïla. Papa, nazwa biloko na ngai. Papa. Merci papa. Yo nde José Baïla? Non, merci beaucoup. Ma fille, Kubanda lelo agence ya solo oyo nga na confirmé eza bongo JB service. Alors ngai pe ya uti kuyibisa bande kuna ngai mususu pona kubenga JB service ba numero ya kubenga yango oyo. En plus na JB service eloko eza awa eza na sécurité, assurance et puis baza na respect ya maluba na bango ndenge balubaki ndenge kaki salami. Abo na ba petit colis et yaka pe on JB service. Wow! Na ba mituka. Bandiku yo mutoza na Europe po otinda biloko na yo ko sankete agence eza kaka moko JB service. Alors, à part na Kisasa, elles appellent na Brazzaville, elles appellent na Angola. Ah, JB service, José Baïla. Alors, continue toujours kodo na bango. Azaku beta ka bango. Frappe finale, frappe na retour. Mais quel est le micro? Ah, bon, c'est quoi? Mais là, je laisse investigation. Je laisse investigation. Il n'y a pas bas. Babu ya pwani. On a polémique peut-être. Aruboye na yiko loba. Ayibi ka yebi ne bakamona kipana ngote. Ya utala musala na yi. Bino ne ba lieutenant ba colonel na bango ne bozo lobaka lobaka. Bango mo so lobaka na bango te. Mais papa écrit ne mutala ka bevina sila. Écrit nini? Quelle écrit na ndeni? Na bokoma. Bokoma nini? Ba film. Non. Mutu muta komanga. Bongo na tuni. Non, na tuni yo. Ngaso na komi film na nga. If yo komi film na yo komi ide na yo eza makambo susu ngana komi yo komi ide ya mamabala ngana komi ide ya mamalupangu ekokani non question domination te oya ko benga ngaso na tourner na ko na film wana opa benga koto soka benga na ko na film wana nazana tina ko comparer ba ide na bango te soko benga na tourner pa na yo merci mama ndane na opesa le meilleur bactéro ba tourner to opesa le meilleur ide ba de la mabete koto epé so ba tourner
va tourner, c'est le meilleur. Tu vas comparer à Bangote. Moutra Moutrazo tourner film na ndenge na ye ausa musala. Opa tourner film na ausa musala. Tu compares à Biloko Wanati. Pareil si la bien un moment ming qui est belle bien. Non. Soka benga amona ke rolo ekoki na papa nsaka na vie na obenga ngai. Belvi patali rolo ekoki na vie na nga obenga ngai. Dina na patali kuna vie fallait tourner pas na nga na ko tourner. Où le man. Na age on na zara ngoko ko tsanga ba conflit. Na ndeni e banda ko tuboni. Parce que après film ngana ke bango pe bakei. Vous comprenez nga to kuta nga sur na film mususu. Mais aussi la raté Johnny, c'est très anonyme. Voilà. À chaque moment, génération moguye aux Zawana. Ni dit papa ou mani dit zaiko. Mais bien sûr. Bon on est par exemple en fait c'est nini. Mais ba petit mais on ba ba jamba ba jires nous ba yula ngazua. Ba mona via ngona ta basket ki to ba zo critiquer nga. Ba basket ba bodi ki to oyo la tio sona mina ke fuye mona zona la. O veste ki to o ba kilo na ke ko lata. Via ngo boni boyeko. Alors faut toujours être là ba mabaya. OK. Et puis soko lingo za la kabia za la ka ndenge na lata ka kabia. Kozana na problème ya polémique té, kozana na problème ya batuté, kolinga el ivre sous solo za bien qui maka polémique, qui ma nyonso za ya mabe. Kozana contre mututé, za la ka toujours na bolingo na bango nyonso. Problème ba journaliste beaucoup na ba part. Ya part ko alo, ngala ko sabilo ko nati. Baba ndiko nanga, maboko na musala bazo sala na beti la bango mapapoko. Donc né na zaleo, na ba principe on na vie na tambola nango. Il va du problème. Ba bisinga ngo afuna ke. Yo tango mona ngo moninga boy motema no sani otali mukolo no so ba mikolo ba yeme vie Jonas na kati ba mikolo ba yena bango te o seperanga te o kobeta masona nga pa bato te vieux za différent bien sûr les lobbies senga pardon topé pour s'excuser pas mutu moko la carrière na yo mutu le goza nani o peut-être yo moninga na sala mutu mabe na offense pena mutu te ngai na vie nanga nazara muto teke na finga artiste comédien na critica ye to mwana mwasi mwana mbali et puis na linga kata osaki actrice moko boyi ata na bimaka na ona ko beta lisona uti na linga eloko na te et puis mutu moko tala sala bakete kombo na nga oyeba oyebisa oke kiye mutu wana sala ka bakete na ba mikolo na ba ngi ba biso te alinga ba problème te akima nga ba problème akamta polémique te ala muta mabete na vie na ye yango na bana mike talaka mutu ko Anse Luzolo bato penga na diriger kana ba film on a pese ba rôle minene mais tala akena ka poto soka ka ye net mikolo ni so sa zonga zala kiao soka ye ndiazo zonga lelo vieux Johnny vieux papa makala bozawa to sa boya place terre boto kuta tala reconnaissance wana tabo ke kuna bolie bomeli tout ça vie ya mke kota kana liso na memela ki o transport c'est sengote na ba pecha makasi anoti na même chaka kongo ba bilamba kasi ya kuna yebisi yote Anse Luzolo kolo idéologie salabantu makola nyoko ba komone ni so pesa ka ye yango voilà faut pas ça un exemple wana parce que muto afansa waza te azate azana ite na ko sum somo mukene zom sanga azana ite qui sont ça à moment où il y a élection où il y a pour vendre ça mon cause comme président il y a un TPC donc Fisson c'est à postuler yo ya équipé dans mon mission et ils ont ma paix Fisson c'est à bengayo bon aussi les jeunes mariés les vie de sodo se rappeler pour l'émission oh écoute tant il y a équipe pour l'élection ngato inana na président Masubu non, ngai biso c'est bengayo les jeunes mariés non na silika non wana yaki na cadre mususu tant to sa élection biso ko toujours soutenir makai si mise bandari po président Masuba baki a postuler na yete. Pas question de vous tergiverser pendant vos longs et courts séjours à Kinshasa, la capitale congolaise. En famille, couple et singleton. Le meuble EMA met à votre disposition des appartements répondant aux normes internationales, composés chacun d'un salon VIP, de chambre à coucher, salle à manger et salle de bain,
ainsi que des cuisines tout équipées. La connexion Wi-Fi en permanence. Pour les problèmes de coupures intempestives de courant électrique, un générateur disponible pour alimenter ces bijoux. Notre adresse, avenue Balinga, numéro 9, Yolocide, commune de Kalamou. Pour plus d'informations, plus 44 74 66 38 44, plus 44 75 39 90 053, plus 243 82 31 46 488. Chez Emma, c'est les conforts. Donc la fisto parce que alors nous nana ko la candidat nanga nana ko sous le candidat président ba postuler ça c'est fisto c'est tant que président ya groupe na ye a tout monde sape abi nana ko postuler si ko tango ya ndimi biso tout le monde que oui tu to soutenir ye ozo comprendre ça tout monde ko postuler ça ba candidat bazate na poste wana biso to ko soutenir ye mais ce que les gars ndenge nini président basuma mona ngoma be afinga ngai boy mais le quoi le président vient na salani na kiko lukenga na talisi vient ndenge tala bo et si là donc ngana za rappelé ba tuté et déranger ngate pour na luke to solo na biso oso comprendre ngo makambu ya fiso sai c'est wana vous blesse tsaka la silikaka wana yalaka na tangu je crois dadi bien mutu mo akufaka boye ezaki ba message mo to ko pesa ya pululu sera pululu ngabi bobona bana kitambo ba s'arranger makambu na bango hein soki ozala ndenge nini bango ba bile ba osama makambu na bango peut-être ça bon ba tout que ce mot est-ce que ça pour nous avant pour bana ka suna ça c'est ngabi na ba bile ngama kamwana so bana ko ka ba yo kana te bo problème yate bango so ba bana kitambo ba to ba soki ne bo sala ba kata makambu na bino ba ke olagisa ya moni ngo mabi moni alba likamwa bi ave Johnny Kutu omona ba midi wana so leka côté ya victoire boy bakolo ba ni lomo ndimo ba biloka ndingo na ba bote obala mosika à peu près bon na vie nanga on a pour la semaine voiture liboso ba tebele na 84 ozola nanga banzoni ba rakate ba kina bambongo te atelo te menga na semaine ya mutuka na tinda ngona kini mibale na 84 85 mais tant on a mona ba ibonga pe kipate mais tukona kuta ina matanga ya bless pas ngaka lo banga biti na répondre te répondre te ba répondre ezaka ba gérance tuke kuta siko na matanga ya zoleka biso to vana sobo na velodrome ayebi ke vieux yo aza vieux moko bon maintenant alobaki eloko mo boye na mona pena ye moko ye tokute na ye vieux ndenge nini te moni bano ya ba solo na nga bite ngaza mutaraki asisikizaki pe lekaka na ngope bon ti lelo to mona naka soka benga vieux zapi na kepe tokute na suna palais to fandi donc suye pe vera na côté atoyi to mona donc na prière batuté et chokaka quand même non ça n'a pas d'importance na tia ngo kate parce que ezaki vie ngapena na somba ka ngoti ba mituka bongo ezaki problème ata na otamla makoso na ngana muneti ko pa ba mutuka na ngani Nissan Almera na ngeza ba gires ba ibina ba jamba oyo loko ezala ona ndako ezala ngwa pan na ko bongisa ngo ese so ngana tamla makolo foseka to lo ba bien so ngana yo zaka na karmo me manga biso so lelo tamla makolo ba non jamais bato ba yebi te ba yebi ti problème l'essentiel est à Paxel, l'essentiel est à tous en abo moyen dans ma partie la biso. Mais parmi bateau bati biso, il y a Johnny, so vandi la scène, arrêtani tinani au pina wane ko sala jeza la pena sans lobia, sans souci de ce que zani boye mangwa ou ce que zani boye miraye ça et ngaye de di kamba. Natangisaka mai mingi na ngadi nani
Dadi di Kambala. Tangisaka mai misu ebele. Na tangisaka mai ya misu na mambriko. Ebwele. Batuana balai très cher pananga. Les deux personnes là. Pour tout le monde bango chaque jour, toliaka chaque jour, te pesa na ba conseil na ma théâtre, to lobanaka tala boye. Na pesa nga pasi. Eni tumba zana ni pana. Nan. Eni tumba alaki neti to ba semeki na nga. Parce que ngana dadi na mona kwa nga kulutu yeleki. Siko alaki mwasa dadi. Okay. Dadi abalaki. Babotane pe bana mibale. Dadi abalaki. Bon, bazali ko vivre mais dadi azulaka pe parler bazali ko fanda bazalaka bien. OK. Lelo eni tumba autobala. Abalaki na mobali ya poto esimité 2 ans après la mort ya Dadi di Kambala, encore le 2 ans azui libala mususu lelo. Ceux qui bino ba comédie boza informé te, ba journaliste puis ceux qui sont informés te, ben tout le monde yango kaka na ba réseaux sociaux lelo, na ba page en tout cas bazolo belaka mama enito. Na éviter ya tout le temps moni moi si na bino lelo abali lisusu. Et ça bino non bon, on a bien monté dans histoire, on dit de prendre ngango. Voilà. Et comme ça la plaisir. Ah bon? Sur le Bali, parce que ça n'a rien à bana. Faut nous camoufler quoi encadrer. Au lieu de lelo aw, lobby kuna et puis ça la valeur. Pas de façon monati. Et na zakina mobali après mora dadi. Et na zakina mobali après mora dadi. Qui to côté. Mais si on s'attend mutu moko. Oyo quoi encadrer na bana na ya sana ndako. Vi o amona ki abana sala wana akotika yango. Akena fils ko ya marié. Et ça la plaisir ngana obetile maboko. Ah bon? Ngana ko sepla marqué na prendre na pa na yonga na yana nga perfect yangote na yebi yangote mais na betele maboko, c'est ça la vie. Mais ça va de rebelle ba sepelité ba lobi mais néanmoins soki bolingo zaki na dadi. Fana zota tangu mwa mulayi. Tangu nini? Oh papa. Dadi akufuna nini? 2000. Oh. Ça va faire vrai comme ça. Ah, Seigneur. Déjà 4 ans. Et bon, c'est que 4 ans belete. Attends yomoko. 4 ans belete. Na moi si. Ah, attends yomoko. Non, pas na nai. On va ça le droit. OK. Ah, le droit. Plein droit parce que ça na bana fa boko là. Toi tu crois que bana on est na bango bande kwa dadi nous ba ya ko pesa bana na mbongo bilo. Il va se souffrir na bana na batanga classe bani. Ana loko monta sur la commerce mon côté c'est quoi ça là. Mais ce mobile ndimie na bana na ye. Encadré pe bana batanga classe ba ça. Faut te mettre na boko. On va séparer bazaba ba séparer na sens nini. Hein? On va séparer pour ani muninga bali sepela. Nga faut sepela vraiment so ngi na fête wana ngana mela. Ah bon? Et ça a plaisir. Est-ce que banga ba yamba bino tranquillement? Oh nga yamba biso de quoi. On a problème na ba. Est-ce que déjà beaucoup tanipé na eni a relaté peut-être histoire que ya Johnny tala na ji mobali na ji déjà bonina s'engager. Alexis biso na fête ya domasi. Alexis biso na fête ya domasi ngaki na madame. Alexis biso papa. Alexis biso bitala mobali na ngai. Alexis biso na fête tango domasi ko bala kisa sawa. Alexis biso yeto mona na neto pesa nka bambote. On n'a pas eu le temps de dialoguer. Après tiba 1 heure 2 heures on passe semaine là bakena. On se tikala kitongo. De mon monage c'est un monsieur bien. Ouais, ça va Zali. Azalo quoi ba ventria ba misute ba jamba te ba jireste. Voilà donc qui na souka ben il y a un audio oyo. Bon, moi to go utiliser mon penalty là qui a mon bali wa mi pour il y a poto mais voilà to yeba ni to ko to la carte ya émission. Donc vers la fin, les qui a mis le boui toujours souffrante. On a dit à monsieur de déranger, n'éviter la part na bino artiste. Pour passer ni na les qui a bino. Bon. Mama Bouiboui, na zo ka na bato. Que Bouiboui miso zo ekufié. Bon, n'évite bino ba journaliste mtu boko ko occasion ya ko mona enanu pour panza sango. On a plus de 4 5 fois. Bon mona ni. Et c'est miso mais je mona te nyoso be comment. Il y a un problème. Il y a pas de problème. On a flou makasi. Mais c'est quoi ça nini? Parce que ngana yebite ngana na moni été. Nebi pour le moment des places à vendre na va na Kasavu na yebite so ça va ko. Na Kasavu na sosa. Donc ça me fait très mal na yo solo wana. Zaki voyage ba ko kende Brazzaville. À partir à pas on est
amunende babwakeli eloko na misu wana allez bandakenda papa koba ati lelo pe ti lelo misu nde ekomi boye bakokenda papa koba mais akoma isu na voyage yango azongaki akendaki akeka na misu bongo misu bongo mbongo leo oleli mbongo bato c'était une production ya 7 personnes basélectionné kaka la présélection ezalaki ya 7 basélectionné 2 bazuka bango na papa koba etevite baartiste batikalaki wana 5 nayebi te yango biso mpe wana nayebi te nakokota makambo wana te mpo nayebi te mais na maladi wana parce que miso eza vie ya motu miso eza vie ya motu so okokende wapi kotambola wapi akomika ndako alors omoni ke esala pasi neti lelo mpe nakoyoka sango bamigration bamama linga baseur na biso yo tokomi oyoka ke maladi mais maloba ezobima lisu te omoni ezosala pasi non bazali kolinga nao te bo nayebi te nakosala kaka tout un jour nakende otala mpo baza kolinga te na bandeko na ye na bana baza koboya tokoforce te bango moko nayebi te ntango mosusu debi nango ezalaki bongo mais lokola sikoyo bato baye koyebaka eza mpena bongo un jour tokokende otala ye mpe toyebaka ko biso to baproche na bango comme la souka ya Johnny, le balabane la biso. Merci. Mboti na 2-3 personnes, mon numéro de téléphone encore. Merci mingi. Je crois que ce que monsieur Zamalam, vous bêtez nga maboko, so na bêtez moi mabaku bolimbisanga. Voilà. Peut-être les alaka bongo. Na pesi mbote mingi na Jacques Tsingi Mwanza, leki na ngaza na Lausanne, na Suisse, na Chutete moi sinaye. Na bana, pesi mba mbote. Mbote na Blaise Ntsaka la mon fils. Na mwasine Pineli Biant na Saint-Etienne, mbote na Mbuta Metro Makengo na Zurich, na Tete Kimwena na Senghor Lupini, Dani bango baza na Liège, Dani Kinzonzi na Nemas na Mama Nadine bambote, Mama Hélène na Portugal na mobile na Blaise Ntsakala, Loris Ntsakala na Luanda, Joël Ntsakala Blaise baza mibale kuna Loris Ntsakala na Blaise Ntsakala bana nanga bana Luanda na bidibidi bango na bidibidi mtakadraka bango baza bien kuna en tout cas bambote na bino na pisino de Monts Mukonda na Suède bambote no yango wana en tout cas nzambe abatela kaka bino tozala kaka mbote mingi penza en tout cas na boss Ibrahim Ibrahim bambote na yo pesu bambote na boss Kuch na kata Mwanda oyo ezalaka so komi na Inter Mwanda boss Kuch akoyamba bino na leki na Blaise sa microbe akoyamba bino en tout cas bambote mingi na pesi bino bozalaka malamu nzamba batela bino Major Henri Mambweni moto moko bien Major Henri Mambweni moto moko bien n'espace Eda na Bandel na Ntiri kolia komela restaurant kitoko VIP. Merci Ming Henri Mambweni Major moto moko bien. Ya José Mangangu Joseph Cadre na OCC. Merci. Numéro nango za na besoin nango 09 98 319 314 plus 243 9 98 319 314. Merci mon Yves. Voilà. Merci Sané Philippe pour aujourd'hui. Je crois bien de Otani Malasima. Merci à toi Mika Batide. À la prochaine fois. Bye bye.